naza na problème moko te na couple soki kozala ya solo ke bango nde baza na sima ya plainte wana ngakutu na vraiment à l'aise parce que nazo reconnaître mabe moko na nango na couple ba dia tate na sens que depuis to discuter par rapport ya makambo ya ba voice na sonde to ta voyage nazalaka na bango na problème moko te parce que problème ezo lié que convocation à Ken Ezawana. Non, c'est un moutou pardon. Tu as dit comme nous, non, c'est un moutou pardon. Moutou a sali sentiment qui porte une plainte, a sali sentiment na ye. Ala qui sabatu ka za fille à sango. Ala qui sabatu ke no ya zoaka. Donc tu es bien entre les filles ou garçons. Et yo no yebité, to yebi ke moi si mouta porter biso plainte, eza une consœur na biso. Eza bongo. To ça to voler ba fasté parce que bato ba biso ba so baté. Et to qui na plainte wana batangi ba komba ba journaliste tel ba chebiso na mulongo. Ba leketu ba saratola ba manike bino nyonso tu na kati. Pardon neti o manika fandaka leka ki na retiré pardon na kombo nanga. Sori a sengela bino pardon bozwa bondima. Nga na retiré pardon na bato manika sengela pardon na retirango. Comprendre. Pour maman na ngana okuta comme na niveau fanda na kitite pas senga mutu pardon. C'est-à-dire ba reconnaître que naza non innocent. De 1. Tant yo sengela pardon, c'est-à-dire bo tinga na nkamo naza nango bo yebak. Naza likamute na ko senga mutu pardon te la likam na salité. La place ko maman la l'aise ya rotam. Likam maman la l'aise za ngona problème te za ngoma kama leta ici là quand mais liko na ngobiso se to répliquer. Ton état de droit. Vous comprenez, ton époque a fatigué béton. Donc ça dit ce que vous avez pensé il y a aucun qui moto. Il faut obtenir les convocations. Au cause beaucoup il continue d'abatu baluka biso le quoi criminalité parce que ngana moi si na responsable na bana na géraka. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a On va te là qui a donc marambo est que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Ndeko ya Congo tala agence ya sur paie rapide pour na transfert ya mbong paie bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomosi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo Tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50. Tope na plus 44 740 40 65 940. Awa pena Kinshasa to na RDC ba fandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science. Tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h. Awa na agence PTAM LTD ba fandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa ba kosa yote ya kakaka awa na agence PTAM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin
Très heureuse de vous retrouver sur Fimbo News avec Ken Piana plutôt pas. C'est la vôtre, bébé goût de la presse congolaise, Laura Chouma et Yabino Yeyo. Vous informez sur notre devoir dans tous les rabino actualité. Né le bakrat la ratola mon karatu mon araba actualité ndenge actualité les longs ndenge na la kina la mukaki o biso na bino to yebi que non bakangi batu ya Fimbo na Fimbo. Nani apporter bango plein de question mark. Donc nazana ba invité à wana plateau to me kosolo na bango to me ko partager na bango parce que ba le bakana français, il y a pas de fumée sans feu. Donc Ken Piana bakangi Laura Chou bakangi Malika bakangi moura de la presse bakangi dans tous en bango to me kobe to tia le point sur les itoyeba nani akangi si nani apporter nani plante sans plus tarder je dirais bonjour à celui qu'on appelle Benson Mambika le préfet de Paris Benson Mambika Jim Mambika l'homme fort je te salue des sous à cristal piment de gros bisous à toi le tissé au léon maya monté ma totan les Rambo donc voilà Ken Piana bonjour Boni. Ouais bonjour Laura Chou bonjour mon maman CDG Mampata maman pasteur monté ma président ouais ranson. En tout cas, on appelle mbote na prophète Moïse Kabodi, mbote na prophète Emmanuel Dodi. Na pesi mbote ato na Patrick Tomosi na Angleterre, agence ya munene pena ba voiture donc merci na yope Laura. Voilà, merci beaucoup Ken Piana Josman ya Malika Boni. Ouais, bonjour Laura Chou, bonjour Nabatutu Botalabiso, bonjour Nababonné tout ya Fimbo na Fimbo, bonjour Nabatutu Balingara Jasman ya Malika, donc partout dans le monde, mon vieux tout Chavumbi les boursiers, c'est la joie Amado Pituna depuis quelque part, donc merci Nabatutu Basoutenaranga quoi. Voilà, moi tu n'as warrior tout, maman Claudine Mouyaya, je te salue, Julie Mouya, me connais pas la matin du tout, Moura de la presse, Boni. Ouais, bonjour Laura Chou, bonjour, on va tenir sur Balandarbiso de partout dans le monde entier, donc voilà, on est là donc, il m'a eu un système à ça. Voilà. Donc voilà. Et qu'on a la caca, donc le but agence à Cire, c'est Arch Patrick Tomosi, donc agence à transfert à Mbongo, Mitou, Canyon, surtout donc au cause à l'aise au calme. Ken Piana andi dans le bakaka, tous à l'embamment droit au bi, batuni Ken Piana bakangi, et à bamona Ken Piana bamona film, bamona non yoli bosso muto à train, après batali babisu ba o nasima. Et ça non, nous a un problème nanan. Bon, naebi ke naza na problème na mutu moko te, ngape na mona kande ba information zo circuler sur net. To meka pe kotinda ba avocat na biso partout bazo vérifier bazo mona pena dossier te bon mais dès to yo kaka ke non il paraît ça na batu moko bazo lukabino moni Congo ya kala na Congo ya lelo moi je pense moi changement makambo ekoma parce que peut-être service moko zo luka mutu ba luka mutu na invitation peut-être ngana responsable na adresse nanga fixe o soki problème ezali bo lukinga na okende ko se présenter poto kutu na kimité na tamboli France, Belgique, Allemagne, na kimité na respecter ces jours na zongikin. Bon est-ce que soki justice ezo luka mutu aza criminel te aibaka te aviolaka te lokote na habité dossier ni ekimi sanga question na yoki na kimi. Voilà. La garde non pas l'icône on a congolais to que non malembe. Josman ya Malika. Ba porter plainte, ba lukayo, ba tinami to kezo luka. Na tchaka biso non poser na yo question. Oza problème nanan. Au moni Laura Chou batutu pour aider yo au moni tant to sala musala oyo to ebi que toi je pense que toi na bato mboka ebele Afrique mobimbeta la biso alors tous arabazo baté tant to ko sala be mission j'espère bato batala biso to ba comprendre makamto loba donc c'est que na l'état peut ba mieux placé à comprendre biso donc tout ça ba mikete toi mikolo tant on porter mutu plainte il faut porter plainte na likambo ezabongo. Ce que monique likambo eza bongo te ke mbongo no l'équipe parce que dans le bac on l'autre fois muto a porté mutu plainte sa kangisi mutu l'excité que aza millionnaire parce que ça na bateau basala bango mabiba koka okangisa batu te mais alors toi en état de droit Vous comprenez, toi n'importe quel Fati béton. Donc ça dit ce que vous avez pensé il y a aucun qui s'amoto. Il faut autant de la convocation. Au cause beaucoup il continue d'abattre baluka biso le quoi criminalité parce que ngana moi si na responsable na bana na géraka. Vous comprenez, na posa que ton na moni convocation et outil na parquet to outil wapi na comprendre que na ça que le comment na mérité na ko se présenter. Alors ceux qui za bongoté baluka basala ngo bien. Ezaka pour biso to botem na famille ba quantité. Voilà. Merci beaucoup. Moura de la presse, Bazo Luka yo peut vous concerné, babi parmi la liste na mekana ko éclaircir bino parmi la liste il y a Ken Piana, ngalo Rachou, il y a Josman ya Malika, Moura de la presse. Moura oza un problème nana. Bon, on a des gens qui reconnaître qu'il y a un problème. On a déjà pour le monde de mission.
na reconnaître te pour naza problème à mututé déjà ba carrière ngonde na oyo que là nga déjà son na problème à mututé mais sauf que na yo que aux appels na liste ba tozo lukisa donc to ba to ça ngo bien ceux qui battu ba monique tout ça makambo que fait to comment kuna to se présenter ba tinda so ba convocation parce que déjà dans le bac yango même tout ça ba avocat tout ça avocat peut-être on expliquer les cambo ba des place ba fundi bino bo zapena ma coquille ya ko porter pe mutu ana plainte pour ba fundi bino place les ala raté ba ko funda bino wana te so bona le camboté kuna za juste pour na ba criminel tant ba fundi biso déjà na ba cambo na yebi ke na na boma mutu te na na côté na butu te na bete mundu ki to na installer sonde na na sala ngote na leva mutu te na yebi makambo des ala raté so za pour na mama YouTube en tout cas na je pense pas c'est que ça makambo so za le ko nango mais voilà il y a important ça que convocation ezala ka muto batinda ka sala ngaje d'attraper za kombo nanga po eza muto komela ngai na besoin tindela mbongo pesa nga kombo na tindela ke ndena yo ka kombo e okende kuna ka muto ana akomela nga na pesa adresse na pesa adresse ba hier utika convocation na yeko se présenter to boinde niveau ba lukela biso wana ba sala biso ngam lokwa ba criminel o moni ba luka bino na ba façon mo biso ba zubino simba kene to lingine niveau wana te pour muta bomi muta zate voilà ta ko mutu pa bomi muta mérite rapper quand même ba garder a mérite te ke bozo ka mamo beta simba to lingine ngote pour ton état de droit voilà. Merci beaucoup. Donc, tu as un état de droit. Si tu as un problème, surtout quand tu as une famille, tu as une liquidité. Donc, liquidité na famille azate. Donc, tu as un état de droit. Si tu as un problème avec le rachou, tu as une convocation. Vous allez m'engager d'attraper sa combo. Comme vous l'avez dit, le rachou m'a été déjà. Si tu as une convocation à l'aise, au calme, non, qui non se présenter parce que il y a comme tout est dans justice. Mania, tu me connais kako sola makambango. Si tu as une surtout wana. Ndenge ba luka malika ndenge lelo skoto komi yo moko en soi o se sentir ndenge nini ozo banga ou soit au moins parce que place ba okangelo yebité ce ko tamba ne komi ndeni déjà te omoni tant musuko banga te ezapi ko banga te mais au moins omoni ko zana problème na l'état et a problème mukiete ozo comprendre problème na l'état il faut mo s'attendre que non nazaka kuluna ozo comprendre problème na l'état il faut s'attendre que nazara moyibi partout na kinarna yiba partout na kinarna sumba nanganda partout na kinarna bomaka oso comprendre mettons au monde oyo ka déjà que non oza convoqué na parquet to ba funda ki o place moko boyi conscience no izo sala que non te nazara na vie mo boyi mabe en dehors musala oyo à part caméra na kindaka ko yiba na kindaka ko escroquer batu na kindaka na la na mobile nanga kuti non na tikala ko yibe mbongo te. Peut-être que tu as conscience que mobile mobile na ibe mbongo yango to msuba ke porter nga plainte conscience nangeza normal mais problème nangeza que tout ça tout un état de droit so on a besoin de faire chier parce que on a besoin de faire chier parce que ce début to bimisa ba vidéo ya fimbo na fimbo o nga malika ta msuna sele moto clash eza ba o ta msuba eza ba droit de réponse nga sele moto parce que na lobra awa na yesu so sengeli pozo alipa mais alors on on reconnaître que na moto na sele ke ki yesu te alors oko ke porter nga plainte te conscience nangeza normal pour ça nangeza ndeke baza mikolo basela biso convocation ba kotike la biso non keni ko se présenter et surtout na bi ke na bandité. Et puis, il y a non que conscience n'a ça que non se reprocher de l'autre côté. Non, qu'on se présenter sans problème. Malgré la famille n'angai, attends na papa kulutu baba soda ba colonel banani, mais na makamba na ko tiango en jeté. Il faut na kene na lukana découvrir mutuni na fundinga pona nini. Donc voilà. Merci beaucoup. Parce que jusque là tu es battu na porter mon plainte. Mais ken piana, to me kana kozonga likolo, to me kana kozonga na makamba o ezalaka ni bandeli. Affaire ya ba voice auto yo kaka et pas le news des stars ba bimisara ba voice moko boye o bosala ka ba échange avec concert na yo pe bozarana na kacha f victime bozala ki nepe na poto tout le monde ebi mtutozo loba ken pena ozo mi funda na nini déjà na ba voice wana est-ce que yo nde mtotindara ba voice wana ou quoi? Ouais, merci beaucoup. En tout cas, Laura Chou na loba ndeko na biso Marie Laure place azali soki vraiment sambe la kanzambe pena ya solo ako informer bino ke nga na zwi numéro neka le 9 na senga FSO mabiala na zana numéro na été de tina kenda poto wana tito zo so na Marie Laure tito sala ba émission na Marie Laure na zala sa na ba émission na téléphone ya vient nga de muzungu ne basola kanaye donc natika la kozala na contact na yete et l'autre côté na zwi numéro ya Marie Laure le 9 kaka ya mois o le l'autre le 14 kaka le 9 au jour to sala ke émission na zana besoin to sala direct moko dans le même jour on a un numéro ne yango wana
donc l'axe que soki makambo ba voice que non ken atindela Marie-Laure ba voice soki peut-être Marie-Laure apesa un témoignage à bongo masumo ezala mingi ya Marie-Laure pongana totikala sola te na téléphone ke na bengi to sola na yo solo na ye kaka le 9 ya mois oyo kaka seto bandeko babolingo shejonga de ezongeli masolo shejonga de chaque weekend boza mobimba bokosepela ndenge masolo ezalaka po awa shejonga de masolo tu ezongi avec impact na idéologie ngulu nde ngulu ntaba nde taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindulu ya kitoko pe elengi po bino moko boyebi ke awa shejonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kosakana te po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta kosepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindulu ya kitoko ebongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo bokosepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec impact na idéologie oza koyoka miziki ya kitoko pe ose détendre elengi adresse ezaka kase moko chez Jonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba chez Jonga de yangonde moboko ya ambiance c'est naturel au soin gardez bande na yo Oyo solane kaka le 9 mois au c'est tout. Alors tous on a amour de la presse bazo lukayo mais balobi pe YouTube bango apparemment makambango bo sala ngo susu bien te apparemment makambango bo komi amsuko clasher zala ranango mais ce ko lo bana batu oh batu nini oh ba ko kayam susu clash te ba ko clasher parce que tout le monde a bat bakanga bakendela ngo ba makala preuve en ekena kendela ba makala donc ça amsu ba vérité ya lo ba na to lo bani kasi YouTube eza monde bongo kota to kota so monique yo maramone ko intéressé oté gardez ba limite pourquoi soli kambeza yo oleke yo lobby actualité zabo yo oleke lobby te tout monde a mami lela tant afana na plateau na ce que zaka loba marambo etali misisa si te make yo kama mami lela yo sala droit de réponse à mutuba finga ka zonga te gardez bandi so monique ko clash pour YouTube na YouTube eza clash biso to kasi ka am biso mo ba congolais to se retrouver na kati sera mara Moïse Mbiye tango zo yinda aw ba ivoirien ba sala ba clash ba non mona français biso to sala ya ningala biso mo to kasi ah ezaka kishasa mtezala bon mais non YouTube eza monde clash pour ivoirien tanzo mara Moïse Mbiye sala ngo clash na français siko imagine c'est-à-dire que YouTube est bon YouTube est ngote que na biso na logique logique est raté est-ce que tu peux ça cahier des charges pas na respect des ala respect est la réciproque respect est raté au lalo la qui pas peut respecter et ça réciproque au respecter on appelle respecter et ça bon ngote ce que tant yo omi respecter to c'est na respecter pour y sans d'être na mama boye mukolo mo ba se respecter dans été tâche qu'on commandé ça au monde on comprend ce que yo c'est na nation sur le respect boti mutu te so za parents za bana na yo na mobali na yo ya ndako no girara ndako no za batu nyonso te ko luka ba peso respecter na bano yo boti te o comprendre monsieur pe ba maman monsieur pe de débordaka yo sko lukinga na peso respect à 100% po yo za na ko mura lo côté na bien na makambo no so kende ba luka yo zo ba kena ba yo convocation tout non convocation te ta bando luka ka yo parce que eza ba luka place ba monelo ba yo po anika to ko senga pardon tout na mutu mombe o leza Laura Chou na senga pardon na likambo sali na ba déjà pardon neti o manika fandaka leka ki na retirer pardon na kombo nanga so a sengela bino pardon bozwa bondima nga na retirer pardon na bato manika sengela pardon na retirango comprendre pour maman na ko ta comme na niveau fanda na kiti te pas senga mutu pardon c'est-à-dire ba reconnaître que nazano innocent de 1 tant yo sengela pardon c'est-à-dire bo tinga na nkamo na zana ngo bo yeba nga zali kamute na ko senga mutu pardon te la ligam na salite place ko maman la l'aise ya rotam likama mala l'aise za ngona problème te za ngoma leta ici là quand mais liko na ngo biso se to répliquer pour na minute yo biso se to luka na ba solution to répliquer na ko senga mutu pardon pa makabu eta yesu kutu o biso to sala masumu mona pe na sema masumu kola lelo pe na kina lali na sengi pardon te na lamu kilobi bongo yo muta mokilo zo zenga na sengo pardon na likamni imagine voilà ko s'attendre te pona osenga te ndeti nga pe na conscience ngo yebi na sala lelo te ato kito matato bamba no ti likolo na osenga te
non singa na ngate na pe na ba famille te za likambo komi bo babimi fanda ba bandi ko sabe miso limbisa mwana bisa sala yo te biso to la miso ba famille na pété pour aime chose de l'occasion wana pour matcha mapeka non na mapete ozoate. Merci beaucoup Josmania Malika. Biso so to zera le 20h YouTube et tinda mbongo pampa vous avez reçu l'argent et compte na compte boyo sko yo links na kamni. Merci Josmania Malika yana batu balinga yo opena baza ba c'est pour mon na problème na yo que non Malika parce que tout le monde a appel des jeux au quota même sous les qui tout le monde na ba dire na yo yango quand même so comme PM tout mal à l'aise parce que pas bi place ba au monde les place ba kanga yo pourquoi s'excuser pour changer tout on a bien l'orachou et puis faut oyeba on est tinga mania na YouTube oh na otiko senga mutu pardon te na YouTube oui pourquoi parce que ton ya kana zala correct oh comprendre non senga mutu pardon te et puis na compéter na question mutu na ki moura ke o ke bande ko na biso musu ba au moins na YouTube ne singa ku na lobby moni bato ba région da biso na YouTube ngane na biso bata TV basala buzz ya bango na bango bata TV so moni ke na se retrouver na YouTube o ya antenne o ya CBS bo sangana na CBS na RTG bo fingana ozo comprendre mais soki kaka boyina makanisi ke awa na YouTube soki to toucher mwana na Malika e ko pesa nga imachanga kombo oza na kombo te ponga neza bona YouTube ande bona otika nga odiembela motu te na diembela pe motu te parce que on a zalelo Malika mania eza ba effort na nga na sala lelo kombo na ngeza likolo ozo comprendre et puis des deux pona obi ke no ko singa pardon panane non singa pardon panane et lokwa yo bungisi mbongo ba monga na bikete lora tika nga na foot le mbongo na bungisi donc c'est que ngani muna se sentir que ngam na ibaki yango non singa mutu pardon te li comme ni non singa la mutu pardon mutu asali sentiment que porter nga plainte asali sentiment na ye ala ki sabatu ka za fille sango ala ki sabatu ke no ya zwaka donc c'est non te les filles ou garçons et yo no yebite to yebi ke moi si muta porter biso plainte eza une consort na biso eza bongo to ça to voler ba fasté parce que bato ba ta biso ba sobate toton bato ba otala biso ba yebi ke Malika ba porter ke plainte il aura choisi ba porter ke plainte il faut plus bazora ba compromis nyonso to yebi ke consort na biso mo muta porter biso plainte alors woni za buzoba donc yo ke porter nga plainte ngana ke samba liboso a juge wana pazaka lokwa bato nyonso ba otala biso ba comprendre ke Malika ana défaut te place oyo alors non ki melo côté mais posa na ngeza convocation ya parce que ngana za moi sina yebi ndenge ba ozola ngana ntela te donc yo ke financer bato ke na fubo kangela nga mutentel bokimba bokina nga ba mon avis de recherche botinga convocation te ni mandat d'amener donc ça dit sok ba kutelinga na ko mo bota na ndo sombelo ko nga to na sa provision nga ba oloko tanga lokwa moyibi alors ya bongo na olinga on te sait que nga soki ba loko tinga bongo donc ba rememanga yeba liko na ngapi ba relation na ngapi e manifester ozo comprendre c'est deux choses différentes moto asali mabe porter plainte na nga logique na nga état de droit ndenge makambo ekendele o tindele convocation parce que loko soko blessé nga ne loko mobo o mérité ba tindele convocation donc ça là on a porté plainte na pesi comme on ba tindele convocation mais alors on nga ko ke porter plainte te que no bo loko tenga loko na partout bo mo ina dia bo loko ta non to za bala to na ba famille na biso ngapi na moi si quoi yo donc yo porter nga plainte na moi si ngapi na relation na nganje voilà merci beaucoup Ken Piana on a le ba qui ça passe par rapport à question na ngai ko s'excuser tout na mutu moko lezaki ba propos na yo mtu ACP la ki na ngote moi mtu excuse kokyo za na pas merci beaucoup na senga na no bande ko nyoso to ba olanda biso na siri boza mikolo bo comprendre omoni biso to otoleka na mwa ba guerre moko boye na bandeko na so ba journaliste belé et toyoki na plainte wana batangi bakomba ba journaliste tel ba chebiso na mulongo ba leketu ba saratola ba manike bino nyonso tu na kati to koma ki obligé na bato to benga na kate to komi obligé ya ko benga na poto tu nana tout le monde babi ke na saratola to sola kate mais na minute au choix exacté faut ko sola na saratola parce que poto zo lukato yeba est-ce que makambo tozoka ba soda mo ba ki quelque part est-ce que kuna pe bazo ya poto ki yo pe sarato la kombono eza parce que comment bo kende ko mélanger ken na sarato la na leke tu bo tena kati auto relation malonga ezala ki te na mura kuta mutu na biso RDG ezala ki ba kombo nyonso bo tiango lisanga quelque soit tozala ko yokana te to bando yokana kaka tozwa tozwa ba position pour na minute na sola na sarate na sens nini parce que Sarah ko mona menace moko yele kuna peut-être a ko expliquer nga pe abi kebe komelinga awa yo pe pa no zala ikenge ozo comprendre da tozo obligé ya ko sola sikoyo
na tout le monde parce que basara bazaka ba petite sœur na biso malgré babunga na bango nzela ba komo sala ba émission moko boye peut-être ya bozo ba mais en dehors ya misala o baza ba petite sœur na biso o to blokaka mais na minute o moyeko ya bloquer bango lisusu ezate po na liste o botier komba sarato la boke ko mélanger sarato la na biso to éviter sarato la zana ba genre ya ba émission na ye o ya salaka biso ko to pe film na film to zana ba genre ya ba émission na biso siko boko zwa batu ya kabo o ba tekaka koto yo na batu ya kabo ba tekaka koto bo mélanger bango déjà ezolakisa ke makambo bango eza sans nango eza lisusu te deuxièmement na oyebisa bana poto ba olanda biso vraiment ebele pona moni batu mususu bazolo batusa ona nana boduga nde mutasali plainte viedi azana sima ya plainte wana tokende nanu premièrement ngana oloba tokena nu côté ya sœur na biso nana toyebana na ye na sima f victime te nana za na obenge master nga yakala toyebana na nana kala yakala ti bakomi pe libala na vie na biso edi badiata wana esi na yebana na nana kala donc nga nana toyebani depuis ba 2007 tosali soki ba 10 ans ou 13 ans relation na nana totikala kozwa na ta problème mo côté je pense problème oyo eyela biso na vie ezaka makambuka ya ba voice ndenge tokendaka ba voyage wana o ngaza o détailler ba voyage wana oyo ya sepelaka nango te peut-être ça makambo bo c'est le cas à part cela naza na problème moko te na couple soki kozala ya solo ke bangonde baza na sima ya plainte wana ngakutu na ozala vraiment à l'aise parce que nazo reconnaître mabe moko na nango na couple badia tate na sens que depuis to discuter par rapport ya makambo ya ba voice na sonde to uta voyage nazalaka na bango na problème moko te parce que problème o ezo lié que convocation à Ken Ezawana, Sarato la pesa na kati. Côté wana nde nazomona ngoneti flou. Nazomona ngoneti za ba base moko boy batu ba sala po msuko grimaseka batu. Parce que vie dia kendo fundanga tokosamba neti nini mabeni ninga na sala yi. Vie dia tanke mukolo so nazali na mabe moko peut-être na sala yi. Emso tanke leki na ngana s'excuser. Mais soki na s'excuser na ngate seke mabe moko oyo ngam nazo reconnaître que na nango na couple ane za nango te. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, Josman Yamalika, vous avez le Bobakisa parce que toi qui es déjà dans la chute. Toi qui es dans la chute, tu as bakisaka pour qu'elle n'ait le moment na Sarah. Et puis, ni est-ce qu'on peut n'engager bakisé là. Pour avoir équipé, tu sais meki, tu funda dans des ordres. Ce que ça les missions Sarah arrête y autant à comme on a vu sur n'engager ma bé. So il va kangi si biso yo peut qu'elle retraité dossier non n'engager nao. Ok, que ça les missions il va que bana wana oh yo kangi si bana ma bé bazaka ben poli. Yo éducation yo zanango. Ozo comprendre mais tes mes aki dossier na été na profiter ka kokoti sana yebisa ye des mamans film na film etali yepete mise au point voix mise au point on a likamba mise au point mikolo toni na likamba mise au point donc yo soko sali vidéo na yo pour s'adresser na bateau bakendo porter plainte sala émission na yo Sarah je suis pas ton ami sala makambu na yo na caméra na yo tanga makambu ya site na yo tanga makambu ya carrière mobile na yo en tout cas il faut tika comme on a vu sur ta film na film OK le baké bana no kangisi baza ben poli yo éducation yo yo zana yo oza mal éduqué voilà Laura Show. Merci beaucoup ngaku no lo batenir surtout déjà Malika Lobi moura de la presse vous le Bobakisa avant tout chiter. Oui, le Bobakisa il fallait qu'il tout ça mise au point pour éclairer opinion à ba téléspectateurs à ba fans au balanda biso. Vous comprendre. Voilà tout ça les mise au point pour éclairer opinion à ba téléspectateurs et à ba fans au balanda biso. Voilà, tu éclaircir déjà nyonso. Mise à point merci beaucoup Moura de la presse et remerciements à Bat Balingara. Voilà, mbote Bat Balingara de partout dans le monde. Stress peut les makas na boire na tipo bat bon botina pimbo. Donc voilà. Comprendre ka bino soto lingi bino mingi. Vous comprenez de singa pambal bo c'est souci non na komaté. Pardon, non na koma na ngote. Bon, de toute façon c'est la convocation il y a en plus web ça on ngai na limwaka. Mania, remerciement. En tout cas, merci beaucoup Laura Show, merci beaucoup Nabatutu Balinga Josman Yamalika. En tout cas, partout dans le monde, vous êtes tranquille, vous êtes posé Josmania.
est là. Donc, Tozali, Tojali. Donc, tu as likamba mise au point. Donc, l'autre est ça, kaka, mise au point. Le cas, miko vite au yemba. Mise au point. Merci. Merci beaucoup, mon vieux Deyo Muzungu. Depuis quelque part, Babi, on a bien à trouver solution. Il y a Willy Moucheni, code mondial. C'est-à-dire, à taba changer, Bamboka, taba changer, président. Oti, Kalara, toujours code Yamboka. Merci beaucoup à toi, mon vieux Toshavumbi, les boursiers. Babi, Sernanga, la joie, Amado Pituna. Des gros coucou à toi. Merci beaucoup, Nabatutu, Obalinga, Mania, Malika. Et puis, Napesi Bandoi, Nanga, Nyon, Sombote. Batutu, Obabenga, Mania. Mania, Nyon, Sonapesi, Barombote. Donc, Paola Schengen, des gros coucou à toi. Depuis quelque part, Magali et Kambafi à lèvres électriques. Merci beaucoup pour tout, ma copine. Moutalongo, la charge au sommet, la manne qui chasse. Donc, Pessenanga, Miki, Mia, Bambote. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je dirais un grand merci à Bato, on est carrément Mat Balongo, la charge au sommet, Bilamba, Laetitia, Léon, Maya, Moté, Matotona, Milo Rambo, Karine et Fomi. On est ensemble, des sous à cristal piment, douche de salle, Jim, Mbika, l'homme fort, Ken Piana, dédicace, remerciement. Ouais, napesi merci na Sœur Pauline Lumumba RDC Monde, napesi merci na Vieux Luiso Mbata, merci na bandeko nyonso surtout bolandi biso. Alors, nga jusque là nazo confirmer que famille Badia Tabasel nga plainte moko boy pour na reconnaître problème moko na nango pe na binote. Soki ekozala bongo na ozala vraiment désolé que staff pena ya mouvement oyo nga na soutenaka. Na si même président ya orchestre na kozala vraiment déçu pour balobi salité na biso ya famille parce que la na famille soki ekomi makambo ya nene ya latanga na ebité soki nene osalaki base parce que nene ozaleki ya vie nanga fiston coloqué soki makambo na yo eye kolata bato mususu c'est que za base oyo créaki donc za base yo créaki pour ekundola kanda moko boy mais na reconnaître nango te donc ngana vie dit wana problème te wana za vie nanga nana boduka to wana problème te par rapport ya ndenge bozo komana ba internet ngana za problème na famille wana te donc bolongola fema kombo nanga na kati donc na senga ndeko na biso Sarah sala musala na bien musala yo ozo sala wana vraiment donc na meka peso moi ba conseil donc il faut que yo ka pena ba conseil ya mikolo au côté na musala sala biso merci au bon nengena profiter babi masola bale toti que la chancel mbemba demidie mon docteur Alfred Mania donc je te salue de gros bisous à toi. Benson Mambika le préfet de Paris je te salue, Jumi Mambika l'homme fort Wane Ratarate, Paola Schengen à l'aide de BCBG merci, de Souza Cristal Piment je te salue en tout cas to sali Karabongo donc prochainement avec un nouveau numéro ngali na limwaka donc d'ici là portez-vous bien d'abord funda na bino mais to ligne de convocation donc to bang elote to en état de droit merci.